Alors, bande Kobatali, Tozali, na cordon JD Mingulu. Cordon JD Mingulu, ça sont représentés na Sentinelle TV. Mais cordon, on a na vie, il y a politique. On a na vie, au joueur rôle monene, surtout les Afrique du Sud. Il y a la coordonnateur, il y a l'artiste belé, Papa Wemba Kester, Didi Kinwani, tout et tout. Alors, tout ça, en Manchester, on a aussi Paris, on a équipé Awa, l'Iwa ya Kulutu Wemba Dio. Et ça, on n'est pas ça la vie. Nayo, vous vivez naïe, vous développez naïe, via Koufi. Et pourtant, vous avez un programme, mais au coup, naïe, Nicolo. Mais au Képe Matamate. Viens au quartier. Bon, moni, sangwa matanga, kolela ya mutu, pasi ya mutu, kolela ya mingi na ngati ya motema. Peut-être naza kuna te, mais na kati ya motema na nga pe kutu nazo ko souffrir etant mosusu koleka bato bazanga. Ya liboso nanu condoléances vraiment na famille ya Véchou, koloba makambo papa Wemba. Mon cher, parce que jusque-là, je ne me sens pas encore au point. Mais tellement, il faut roloba. Rolobi que non, il faut tout ça, les lots reponaillés. Roloba quand même, on a fait que aux alaki. Mais je ne me sens pas encore prêt parce que Papa Wemba, pour n'avoir un musicien, pour n'avoir vraiment un musicien, un artiste. Pour Nanga, c'est un grand frère, c'est un aîné. Oyo, quel que soit vie artiste, nenga mema ba vie na makamnaye, mais pour moi, c'était un grand mentor. Vous comprenez? Toi, bazo ba mentor, donc conseiller, mon toi, azo peso ba conseil, il faut tambola. To ya ba poto ka ndenge zalaka, oui, mais to taper ba côté moko ba Afrique du Sud, to umela. Ba passage nyonso ya papa en Afrique du Sud, il passait par moi. Dans la communauté toujours, mais au Campena, maman, Amazon, ici, Kaza, à Bengi. Jean Didier, papa, en avion, au coma héros. Quelle que soit l'organisation, au coup sur place, mais hier, ce qu'a commis, c'est Didier. Il y a bien Jean Didier, il y a bien Didier. Alors, Moutou Kezawa, puis il y a Romatara, voiture. De l'hôtel, à ça, les scams sont au Kennedy. Il y a Foufou Nanda Kunanga, à Romela, et si qu'on est à Ropé, mais Nanda Kunanga. Mais, Nazaraki, na simana été pour quelque chose. Nana regret mingi. Nana regret mingi. Parce que kobunda na ba vie na biso, koya, kotala nzana na biso abomo, on dirait que Congo, banda to banda, Congo ti to komi lelo, on dirait non beaucoup fait la mutute. On dirait que matanga liboso bani na papa, mais ça veut dire, tant on a zo tala même ba témoignage à bato msusu na zo mona neti, ah, nga kutu zaki rien. Nga za okata que vieux za osala ka boinanga. Njoka nda zaki. C'était un homme simple comme de l'eau. Simple, courtois et aïe mouta audience te mouta protocole te niveau ya grandeur na yeko tala lelo ba star musunde ba vivre na kolo ba naza star te na ko benga artiste te azaki vraiment chef coutumier azaki vraiment papa na kata bato dommage nzamba sali ndenge ya sala akei to pesa ka nzambe merci pour le bien toutes circonstances nous devons lui rendre ba gloire na ye azwa lokumu na ye po ye amona ye mko wana. Mais quand le papa et maman n'a même pas bien placé pour nous le je parle beaucoup plus d'expérience dans la papa et ma passe dans la papa. Quand on a eu ça seulement aux hommes qui mentor à Salanini précisément bateau bazoni na Kolanda biso balanda biso baeba parce que les lots papa et ma koufi et là la tension bazo attaquer à qui pédophile à qui boye mais bino pe ba petit ne besoin rendre hommage na ndinga malamu yo ça seulement mentor na ye et pas na yo à superviser ni pas lancer nani. Papa Wemba et pas là quand je dis mentor, ça veut dire au moins na bilo msuto sala to ye barate ba tu venez bazo mona yo il faut ba lo ba lo yo zali ni yo zali. Lo msusu yo mona sala en normal ndoka ba msusu bazo mona yo que lo wana est impossible mais yo sali am. Msusu pe ba mona wa impossible na vie na ba mais na mitu na ba que lo ko est impossible pour la biso. Tu toqué pas proverbe on peut sa solution. Mais tout ça, il va mais papa m'a dit la kisa kinga mingi, c'est que j'étais. Ça dit par rapport à mes salades dans Salango, c'était pratiquement un don que Dieu m'avait donné. Je ne me rendais pas compte.
Mais vers Sanga lobi nanga omoni yo na sens na yo ya organisation. Ce qui peut nous fan ici ma solo, fan ici bureau, petit nanga et au simba. Omoni yo tant la kati ya communauté Afrique du Sud eza communauté moko bande ko aleka kuna bao baza kuna ba oyebiso eza communauté moko facilité. Bato bazo souffrir kuna ya ganje misala eza te faut créer. Mais biso to créer un mécanisme na monde wana. To créer un système moko oyo bato ba se retrouver. Ya moyibité mais to créer. Comme ezalaka mboka moko boye, moi criminalité ezalaka makasi à l'époque, les étrangers bazalaka d'être ba cible ya ba sud-africain. Mais biso to créer un système mo ya transport. Pour la bande ko nyonso bazo tanit Afrique bazoya, to créer, to payer ba car na biso, to tia mon un système to ba chauffeur pe ka ba na mboka. Bazo ka bande ko na biso na aéroport, ba mema ba on na ba course, eza ba course au sa shopping, eza la kokende hôpital, eza la kokende donc quel que soit ba course oya na soko za na communauté za en sécurité. So ici d'Afrique a vu à Rome mon na faux coin. Baleki obe basali ofo baleki obi donc batebele bakuta na makambo wana mais tant wa ya akuta iloko na pressé en mabe et puis tant wa comment il a parlé à tant les fans de la lobby ah père son âme quoi père son âme na okata mwana po ya olobeze belé mais papa we mamuko na comment na ndako ne na kisasa abenga to lia po yebike na linga mbisi ya maitro basala ki mbisi na benye vie comment ah non na fa na ndako mais bala mbisi moko ayo lingaka yaka to liako na swa mutuka na koma epa ya papa na ndako na ma campagne na tala ndako na komisi vie mais via ebisanga elo moko via ebisanga zongisanga na vie na nga na Afrique du Sud ai me didie ndako yo na mona kiango epa na yo na Afrique du Sud biloko eza biloko na yo mais eza ngai kobanda tawana ti wana eleki na mo déjà ba 10 ans. Mais tant que on a rappelé que koya epa nanga amona ka mo eloko moko ya ngwana ke osala cheye. Vous comprenez? Donc ça ba biloko moko boye asutu kakate asa complexité mais ce ka moni eloko asepeli nanga obetelo maboko akumiso tene de l'avant. Ti tozo bunda na pe toza libanda na ba poto yo to benga na ka ba tampe ya ba galère. Mentor nanga na ndenge nini via bisanga petit nanga na ba savoir na yo. Na bandenge nozo kumisa makambo soko vide ba chiki na yo il faut zonga mboka yaka to bunda na mboka ekosima na koyebiso nga Jean Didier nzamba za likolo azoka biso mokola lelo soki na ndima kozonga kisasa après ba classe na ngai eza par conseil ya papa wemba s'il te plaît Cordon mais papa wemba on dirait conseil ba te bele mais bino no surtout bato papa wemba conseil bozonga mboka on dirait bino no surtout pe vous décevoir pour ba collabo tozo mona qui ça Jean-Claude Mvemba papa m'a conseillé mais Jean-Claude Mvemba do ba sombier na liboke ofele na Moïse Katumbi do ba bat no komine bilanda lungu malanda ngulu a komine mutu moko azana position et pourtant alobi que papa m'a fouté les mêmes tickets pour zonga Kinshasa mais na moni pe yo bino no surtout ba papa m'a alobi ko zonga Kinshasa on dirait vous décevoir do yo bando zonga Kinshasa. Et là, on est au salaire positif par rapport à conseil papa. Bon, moi, na makambo ya honorable Jean-Claude Té, je le respecte, c'est un aîné. Surtout toi, Gourba, toi, Kisasa, toi, Gourba, neti ah nazo betant que Gourba, ça veut dire moi na bota na Kisasa, akoni na Kisasa. Vous comprenez? Mais dès la loi ya qui la plan na ye, il m'appelle la plan na ye. Vous comprenez? Oyo via zo sala langage que lui. Ceux qui a sali en bongo na yebi pété, ceux qui zappé kaka bongo, mais n'est-il que biso toza ba incorruptible otata, toza ba incorruptible. Nana mawa ya vie nanga, na lobia na nouvier, ba histoire politique, bilo politique, peut-être ceux qui n'amba sungi a pesi sur l'occasion msusu de ko aborder ba sujet wana, mais pona sikoyo na olinga penga, on pesa hommage la mémoire ya vieux. Hommage la mémoire ya vieux. Bien qu'il batte bazo mais on a bandenge ni bonanga problème na vraiment à passer. Passer na nga eza makasi. Eza makasi. Tant nazo ba ma papa ma nazo lela makati. Pourquoi? Parce que nzambe na yeba ki mukolo wana. Na yamba ki batu na ndako et pas na ngai samedi avant kufa.
na benga et déjà tant on a nous on a zonga muke pour la ni passe nangé l'équipe parce que je vois que naza parmi bata soukao va sur une à partir à Kisasa naza qui na il fallait na les canards artistes moko na plateau ya mami il est là un dimanche toqué na plateau ce n'est que mon aîné aussi qui est mon parrain je suis son filleul Lita Bembo. Il fallait non, même quartier Babalabala, mais il y a une baptême, une présentation à l'église. Ouais. Il a plu à mon père que papa n'a yé à Parananga. Mais le papa à l'époque, comme Azaka gouverneur, bah bien une occupation. A Tinaki moi na Liboso, va me représenter. Alors parlant et que Namaza moi na mon Congo netingai. Vous comprenez? Alors, jour en final, les canaux viennent à plateau, comme manager, na katama solo, to cadré, vie, to yeba quand même, aya poto kala, qu'est-ce qu'on peut faire? Sur place, na plateau, to joie sambo, que papa wemba, à Koti Koma, Mobulu, à Sali Basalite na Bilamba. Lita Bembo sur les chats, à silike la montado, pe sa bicho sambo. Mamie, il est là et témoin, à silika sur les chats, koko pesa sa wamoto, ala boyete, koko saka ala batu boyete, sur les chats. Na plateau, il y a RTNC. Mais tout le monde vient expliquer mais il faut pas bosser pour la canaba. Ma béa il faut pas bosser pour la béa. So il kamboyali bat baza pour long, il faut y bandenga au lobela. Tu es li amoté. Nazalaka déranger. Autant on a l'équipe Lita Bembo na plateau ana mardi et dimanche par mardi mercredi finance avion na aéroport. Mercredi na poto na laki très dérangé na bando benga vieux na numéro à qui nezo le kate numéro à kalezo salate tant on a commis mercredi jeudi na bengi redi peut témoigner ça na bengi redi neni na obenga na numéro à qui na tindelinga numéro na poto benga na numéro na miki na benga redi na numéro à poto ndenge nini oh ya boyanga mais ndenge nini vieux ba sangozo que ça bien té non via bela qui mais siko pena commis normal pesa na numéro redi a pesa na numéro Kata to katina redi na bengi vema se présenter ah Didier comment tu es déjà ici nga ba obi vieux ça bon naza ah mais yo ndenge nini ba samoto yo qui est bien té bonne santé oh non vraiment je frôlais la mort et voilà il m'a expliqué la malaria qui l'avait dérangé vu que ba côté moi ba poto yo ba soigner rapidement ba maladie tropicale il faut ba clinique moko spécialisée et tout ça vraiment il a fait 10 jours à l'hôpital mais là ça va d'ailleurs Nazo zo avion nazo kene kisasa dans tout ça là qui n'a éboué. Excusez-moi, les amours pas ces ça là. Alors tout solo n'a ne vient battre la santé. Battre la santé parce que tout ça vraiment na posa na yo. Tala eloko nazo lukao mikolo ti na rataki on a kinto benganaki na yaki moi retard obimi déjà mais ezaki boye. Na PC plan nanga on a ko loba waté. Mais non, ça Didier, viens à Kinshasa, on va faire ça. Je suis avec toi, viens à Kin. Tu as rendez-vous, il fallait que tu ticket le 25. Ticket le 25. Alors, non, il faut arriver à Kinshasa le 19. Parce que j'organise un truc le 20, il faut vous aller. Madame Maza témoin. Ticket il fallait à Kinshasa le 25 mai. J'ai appelé l'agence, n'a changé ticket national les 19. Parce que vous avez, il fallait que... Ouais, il avait insisté que Yaka, Masolo, Nabiso, Torosa, Lango, mais, Nazo, ça, les locaux, Moro, Nakisa, ça, appelé ça qui hôtel, mon cousin, hôtel Béatrice. Alobi, Okoko, Zarate, il faut Zala. Obino, vous avez petit nanga, il faut Bozala, Wana. Bon, assister les locaux, vous allez bien. Oui, papa, il a dit le 25, mais nous avons un rendez-vous dans Munganga le 9. Pour nous avons un rendez-vous dans Munganga le 9, et l'équipe lundi. Après rendez-vous, nous avons fin de 2 semaines, mais comme on insisté dans Koya. Ils ont dit samedi, dimanche, au 4 lundi, le 11, nous avons une agence, nous avons changé, nous avons le 19. Une semaine, l'équipe, nous avons mis ça là, nous avons à Glasgow, nous avons Écosse, nous avons papa. Natongo Muninga Moko à Londres. Pardon, il n'est pas à Londres, il est à Northampton, à Beninga. Est-ce que Moni checké dans l'information, Moni s'en va papa? Ah mais qu'est-ce qu'il y a? Oh non! Papa a Koufinga bien dit, arrête-moi ça.
Or, avant même, Moninga na benganga, le samedi, na yambaki batnanda. Bande konabiso, na yambi bango nanda, on parlait de tout et de rien. Tant batangi, bato tala na balbum, na katsa balbum, bamoni papa, oyomba, ndege mwana, ngai ya moi si au Rachel, qui a 18 ans aujourd'hui. Il a une année, album na une année, papa signale à l'école nanda, où il a écrit Rachel, soyez le bienvenu parmi nous, tu grandiras. Il a signé sur ton orthographe naïf. Ah, on a essayé de parler. Ah, bon, mon PC mbote bozela na bengi papa. Na tie speaker. Ba yokaye abandeli nga programme, abandeli ko confirmer non na outi Brazzaville, il y a Brazzaville et Sili nazo ko kende Côte d'Ivoire, après Côte d'Ivoire na kozonga nazo ke Angola et puis ce qui na yé le 20 mai kozanga tenga vieux, c'est bon na osala lundi na ozanga te. Donc ces gens-là, ils sont vivants ici, ils ont écouté la voix de papa Wemba Boye na téléphone, ba okake na musique mais ba linga ba yoka ye ba sepela makasi. Mais lelo ba na mawa mingi ya oyoka. Ba mon ba bandai ko benga ko ba yebisa biso so ito yebi mais. Mutu nyonso na mutu na nga ese komela ki ngai déjà. Tant ba zo benga na daï na nouvelle. Monsieur na kota na salle de bain na koka olela te na lela lokola mwana moke na se mai. Na koka okanga olela na ngate. Nathalie oyo vieux adora kolubalanga oyo asala oyo etikali ya kosala na ye mwa makambo ezalaki me lisungi ya koyeba nzambe nde esali ke tondima yango. Ok, vieux beaucoup la kei bato balobi arrêt cardiaque mais biso toyebi ke eza empoisonnement yo position na yo yebika kofina bon aza vraiment mosika ya koyeba et je suis loin. Il n'y a aucun point investiguer de quoi il est question. Mais autant il y a vidéo, j'ai vu le changement de micro, tout ça. Mais nous devons nous dire aussi que la Côte d'Ivoire n'est pas un petit pays. C'est un grand pays, un pays voisin, un pays africain de nos frères, de nos ancêtres aussi. Et à niveau na bango bakobi ko dimate ba kufisa artiste ndenge mais basi on touche mais au moins mutuna no quoi ba kufisa artiste munene bon maza artiste congolais mais c'est un artiste africain de grande verdure yango ba pesa qui c'est au fouet c'est que ba kundeli papa et maman ba kundela qui président au fouet boani non à son rang il méritait même ça même cercueil à Oriani mais de konanga et matate kitayo ça biso papa mbasi akei. Alors, JD Cordon, papa Mbasakei, bino ba petit nae, conseil ni bozo pesa, yo lobi ke Amazon bosololaka, mais Amazon siko a commis sujet à l'itio, yé na charoufa bakomo wele la ki mwasi hero, bakomo ko distraire bato, mais Amazon a keti ya au-delà ya kuwangana bana ya papa Wemba. Bino boza ba petit nae, vieux, biso tutovana nae, vieux nous parler de ses enfants. Plus de 33 enfants, mais tout le monde l'enterrement, bana msuba uti poto ba boy même ba rendre papa un hommage. En tout cas, tu éviter mutasi akufi bana oya ya botaki. Pourquoi on peut que ça va ba rendre hommage? Conseil ni beaucoup c'est puis décision ni bozubi no staff nae. Yo personnellement na dossier bana papa Wemba oui ça Amazon nini au conseil ba mondeni. Bon, il faut comprendre le Aliboso Amazon Maman Rosa, que je salue de loin, mes respects, mes condoléances, ainsi que tous les enfants, c'est d'abord une femme qui... J'ai une femme de grandeur, elle a mon thème, il a rendu ma enfant, elle a mon papa Wemba, parce que c'était un artiste. Papa Wemba, non, attends, je vais arriver. C'était un artiste. Azaki na contact na monde public ya bato belé. Maman Amazon, c'est une femme. Aza artiste, aza mwasi na katandako. Et loko yezo ko va ko vivre et pas la biso ba psychologue, et loko moko faut tout temps la on a deux phases. Ça veut dire elle vit dans un choc. Et ça la makambo belé a yoka kaka, mais a monate. Ko bi ko yoka na ko mona eza biloko mi balé différent. Beaucoup qui non c'est là au c'est là et monsieur Zangai nam nazo yamba voilà nam nazo yamba na lobi bo essayer yebi ke vieux beaucoup asa makambo belé
likolo Amazon même bangulu bazoya na poto Amazon tazazo bambongo ve bekula mema bato bakangaye ali ambongo te za likolo Amazon azazo monela papa Wemba to Amazon a profité na non, il faut pas dire des choses comme ça. Tu sais mon frère, non, tout une question moi alors au fond élaboré. Ça veut dire ceci. Papa Wemba a un moto bato. Via papa Wemba, il y a une interview moi batuna maman batuni yo étant que moi c'est à papa Wemba, yebisa biso zwaka ene. Et ça n'a pas image, vous comprenez bien le quoi. Mais à lobby, moi si à papa Wemba na boy. Mais moi si à Chungu Wemba Dieu na joué. Ça dit il avait deux personnages devant elle. Papa Wemba na kati na c'est un papa au gagner la faute. Mais Libana na musala na c'est un artiste. C'est un homme exposé au public. Elle a passé mon sous baye papa Wemba linga ta bangote. Na oyebisa yo nga to fanda na papa Wemba boy. Moi c'est Azolinga et ma boye. Non, yebiso na yebi na kombo moi c'est. Moi si on a soit d'autres là peut-être justement. Donc moi si penza aïe mais à papa to fandi ne loko moko na kisasa ba benga ngo grand libulu. Moi c'est Azoli na makambu na yetu ezape basi ote Azolinga papa Wemba pour azo papa Wemba moi $10 ou bien $20. T azana makambu na ye nyonso te nakona ye biso ke aboyi alobi mwasi onga na olingi te. Alors c'est pour te dire vie à star eza vie moko ya bahomme public eza na basi mosusu ya kosympathize na bango eza mpe na mosusu bakoki koya komitika bango nakoya wana mpona likambo ya bana tolobeli bana na bapere oyo Amazon aza kosoba mbongo papa Wemba azomela bambulu yo nazoya wana yo nde ezokeye na yo mbango na osepelisa na ngayo. Ça veut dire papa Wemba ndenge aza wana aa moto ya bato et papa Wemba quelque part il avait pas un cœur aussi grossier égoïste était. Papa Wemba asalisa bato ebele na vie na ye alors konyo osalisa tanto aza na mbongo na poche te. Makambo ya bangulu papa Wemba n'a jamais dit aux gens yelanga mbongo wana mpona asalela le voyage nga na lia na vie na nga nzambe azomona nga to ya mokolo lelo na vie na nga papa Wemba tikaki kolia mbongo na nga te me nga na lie mbongo ya papa Wemba ngai na lie mbongo ya papa Wemba na lati bilamba ya papa Wemba azoyelanga bilamba na lati ba chapeau papa Wemba. Les amis qui sont à côté de moi bakoyebisa yo oza na ndeko moko awa Yves Kinsi tunaye mokolo nga nazolinga nazwa avion moi na ziki moto papa il faut nakende moi na ziki moto na leka na ndako papa Wemba tangilanga mbongo boye na miso ya Yves et puis papa Wemba mokolo yango azalaki na émission na frère na biso moko boye Marius Ngiumbu Marius Marius hein frère moko barasa émission wana mokolo wana na mokolo nga na voyage papa Wemba non apesanga mbongo boye donc ça veut dire que azali moto atika kosala ngulu te eza kaka na cadre ya koede et reverser nango aki kobeta boloko te papa zela mais tokokosala bakoti wana te Amazon motozwaki bambongo nazolela papa Wemba Amazon motozwaki bambongo naza na bapreuve wana te forcé vieux sikoyo asali kaka ke asepelisa c'est-à-dire Amazon aza konyokola te vieux son bureau c'était tout le monde qui voulait faire du bien à papa Wemba pour l'avancement ya kombo na ye papa Wemba était ouvert même yo lero opesaka faites-le non, bon, on a eu organisation. Papa et moi, on a vu que sur place en Afrique du Sud, Azala est tellement aimé. Et le un voyage, papa Wemba aille en Afrique du Sud, dans contre un centre culturel français. Bah, ben, ça y est. Papa Wemba bêta concert, wana, dans 4 Afrique du Sud. Biso, ba Congolais, et Zala est petit, na yo, balanda, qui est 5. Mais ça, et Zala qui a pour yinda, dans l'engue à moukete. Et on cherchait qui était son manager, mais qui est son manager. On a mis ça moutou. Même si veut que vieux, au moins on est marre, mais ça, je crois que ma maison faut mais plutôt de continuer à maka, l'activité à boyo ya rakak. Mais viens signer ta papier, tu as dit faites ça, faites ça. Mais ça m'a comme bon, ça veut dire na kene na signer babelo ko mususu. Bande ko mususu papa mbaye ko kutawana. Baka. Na répondre aux calme. Et vos apaisements. Ça veut dire tant que vous avez un bon moyen d'aller à mon répondre. Ça veut dire, aïe,
akuti na biso Afrique du Sud ezali mboka pasi misala eza te akuti bandeko bafandi boye boto nyonso azolela papa ngai boye bandeko ebele atuna abi petit nanga qu'est-ce qu'on peut faire pour aider bateau parce qu'on peut ça mbongo na nango pété na bino vieux ko ça moi playback moko boye vous savez d'entrée là voilà sur le côté président abi fait mais yo va appeler ça jour na Congo là za lo quoi ba ça la playback wana c'était bas à témoin d'Afrique du Sud et pas naï Ruffin Wanzo père à son âme à Koufa a bêta deux playback papa mbongo ekoti a memela papa ba mbongo ngo kata azwa ta infranté voilà tu alors bibozo ça makam na bino te wana tu répondre mbongo wana za reliate est-ce que za reliate na lembo relé so il répondre nga bana Amazon a boyimba la papa na bango Amazon a Sharufa ba ko welela sikoyo ki titre ya natika nini omoni mutu neti Amazon aza mama oyo toyebi aboteli biso mpe bana ebele papa oyo mbape atiki bana oyo atiki mais eza na makambo mosusu toloba ona tvt ngai na okende omona mare na kini na okende tosola seulement na bandenge oyo eza babiloko ya komediatize te eza déjà médiatisé il y a le mensonge aussi eza médiatisé il y a le mensonge qui flotte aussi vérité pe eza masolo ya Amazon na Sharufa ouais bato bazwi na bango masolo na bango babeta na bango topekisa bango te awa biso tozosala émission oyo est ce que moto apekisi biso moto nyonso to akotia caméra na ye aloba makambo na ye soki baza na preuve na bango tant mieux soki baza na babuzo babangi ba se faire connaître au travers kondo papa oyo bake il faut mawa na ye continuer nanu toza nano na 40 jours na ye nanu akei te alors il faut pas inventer n'importe quoi pour se faire plaisir ou attirer l'attention des gens. On peut pas tout suivre dans les médias, on peut pas tout accepter. Est-ce qu'il y a de preuves de tout ce que les gens sont en train de raconter? Il y a de preuves. Donc nayebi makamni na osanayo, je connais mes limites. Je n'ai pas le droit de parler sur Papa Wemba. Personne me donne cette autorisation. Mais je parle de Papa Wemba comme mon aîné. Quelqu'un qui a affecté ma vie. Quelqu'un qui je garde beaucoup de bons souvenirs. Et s'il était encore là, il allait encore jouer rôle à ma casse pour impacter Vinanga. Alors, ils ont un dossier un peu sensible, crucial. Je laisse ça. En cas de sensibilité, et qu'on a raison, et qu'on a peut-être les autres ont bêta boy, l'obi trop bêta boy. L'obi les a papa Wemba. Hier encore les a qui va Taboulay, hier encore les a qui va Grand Calais, hier encore les a qui va Franco, hier encore la vie continue. Et l'obi va encore via ah, wakovia ça kenda pe ba mobulu ngo pe omona ki zaika ya baboy. Omona ki onti le lo makamuna ba parquer katamate. Soki baza bana bana papa Wemba baza na droit na bango étant que bana parce que le Congo a pe na droit de famille, code de famille ça. Batanga kuna, ceux qui vont réclamer ba droit na bango civilement, ils sont libres, ce sont des citoyens congolais qui ont un papa congolais. Amazon étant qu'une femme légitime, il a ses droits aussi. L'émotion n'a pas à bon il faut pas compter en mot pour la montre à BDT. Il faut pas problème exact à commission Nzambe pour reconnaître Kazaki ne mutupamba. Le long de la vie, Nabiso va te reconnaître. À regretter, il y a ma casse pour que les lanaïti n'a souka kundi et zarolélaï. Mon toit souka zaïna et accompagnateur va être na dernière demeure. Oya koufina papa Wemba. Même ceux qui bassi bazali, mais oya koufina papa Wemba. Zaïe. Et bon, Sharufa bazole la. Sharufa bala na makam na. Tu as bala, tu sais, ce soit bala gatiki bala na. Yo yebi bien ka bala, aza mwasi ya mutu awa. Même si quoi atiki bala na ko le la ki. C'est Adeli, donc parce qu'ils ont reconnaissance. Ils ont quand même reconnaissance. Azolelaye, mais excusez-moi, Azolelaye, mais dans le cadre wanate. Je veux dire, ils ont quand même mutu bazala karaye, a koufi, a osa a fetité. Bon, tu commis vraiment dans ce cas de chité, message ni au ça na bana nyuso la ba congolais, viva la musique, pe bana quartier na bino bojo kusa ya na bino quartier. Vraiment, papa Wemba c'est un aîné pour nous, c'est un aîné pour nous. Excusez-moi, c'est un aîné pour nous. A koufi akei akenope manakimia pour na biso batotikali la lutte continue. Donc toujours continuer vie ndenge ezali, toujours bunda nzambe kaka pe ayebi oyo ya biso ya lo biso ke kozala nani toluka kaka kobongisaka mingi bavenir na biso na oyo tosala lelo pour que bamakambo ebele bakozwa place te mokoto ozala te papa oyo bazalaki na biso
papa Moyemba lelo atiki biso lobi toyoka mosusu oyoki te kutu na ministre ya critique oyo papa Moyemba afundaki galembo one akufi donc banza mokala ya akufaki lobi ouais akufaki lobi banza mokala ya akufi oui donc ezake papa Moyemba moto akundi papa Moyemba papa Moyemba te ezaka bongo lelo yo kundi boye lobi pe ba okunda yo mokili eza bongo na bongola mbanga ya ntaba ayemba maami alobati ayemba liwa aloba nyonso même liwa na ye bato bakoloba il a prophétisé total pe il a prophétisé tout à fait normal c'était son art musala na ye mutu ya musala so akusu na musala ezala pe na honneur makasi totiki liboso ya caméra oloba oyo nyonso to ozokanisa bato bazolanda batala c'est le cordon Jean Didier Mimbulu Nikita naza kopesa bino nyonso bana kini bino nyonso bakongolais bozwami bipai na bipai mokili mobimba mbote mingi e nazosenga na bino toyeba kolela na mitema tolela na minoko te na mitu te tozala na pasi ya mowe tozala na pasi ya mowe aza moto azalaki na baconfident na ye to respecte baconfidence na ye to respecte oyo ye ayebisaki biso tosala mokolo ya kozala te oyo bazokobenga wile ya mowe